www.nasfortv.com Fiston Chimanga tonton chéri soda makasi Nasfortv vedi soki na liboso na bino na bongo sengo makasi po bino benande batu bo simba bongo masolo et lisolo ya chombo ne tombera jamais tant que toi na mokilo ya si lisolo ya chombo eko sikila kate pour ça chombo mawa plein yango mama na biso mama Israël la joie vie qu'azana maboneli na ye oyo bandaki bongo uta le 1er septembre ti le 31 septembre le 31 décembre oyo bongo le 1er janvier eko yina mabe en église Jésus l'a vu mais tu m'as toujours dans cadre de la recherche né à l'occasion maman na makasi tout pour maman à le bana mibali sans plus tarder de mots à la plateau déjà maman na biso mbotena maman Israël. Merci beaucoup Fiston Chimanga. Oui maman toujours dans le soleil chombo kaka veut dire chombo kangi mo kili mobimba pour sans chombo biso bana mbeli tozate voilà nzamba pesa au grâce on to dans wana ya ko traiter ka biso na bantu na biso mibali yosu maman to yesu le loto basusu explication to pe oyo maman comme ça na monona à propos ya chombo bana mbeli ya mokili mobimba ba mais ko saisir lisusu maman maloba ngambo wayo. Merci beaucoup pona chombo nga mama na bino na koki kolemba bana mibali te na bongisaka bino pona basi na bino eza pona basi na bino nde na bongisaka bino parce que ndenge na misana ko yebisa bino mwana mobali soki azali na chombo te vraiment na yebi te tokobenga ye nani parce que azana na chombo te alors lokola azali na chombo te moya bala mwasi ezali te moya bota ezali te en tout cas ndenge wana eza eloko moko ya malamu te atati na miso ya nzambe parce que tango nzambe asali yo mobali il faut zala mobali tala bana basi nzamba sali bango basi baza komibongisa ba vagin baza kokolisa ba bassin na bango parce que mona mwasi fazala quand même na ba bassin we mona na kana liputa to na jipe to na pantalon oyo bana basi balataka bon bomona kabino moko ndenge bana basi bakolisa kasuki na bango parce que mwana mwasi esengeli azalaka na suki ebele okomona azobongisa suki na ye mais sikoyo yo pe mwana mobali esengeli ozala na chombo biloko nyonso mpona kobokola nango chombo na yo ezali ko négliger chombo na yo te. Oui merci maman to moi bongo ndeko le roi Hiroshima depuis Paris alibiti maratona biso maman bongo soki mutu azobwaka sperme ebele eza mabeto malamu eza mabete eza malamu parce que azana carburant ebele na mukongo banza bongo ekomeli yo moko le roi Hiroshima veut dire sans plus tarder Junior Cox c'est le caméraman na biso ya Nasfortv le mannequin to moi bongo liboso ya table comme mon message toujours ba chombo misa de za bongo wana quand to le parle ba toujours to beta raciste pour biso la chombo chaque jour du jour au jour ba to batala ka biso na Nasfortv ba to bien escaper ba yaka yo maman na biso ndenza ba pesa don na yo traiter ba chombo to ko lembaka te maman to na 3 chombo na mesa wana o meka ko expliquer ko réexpliquer et pas bando balandi à www.nasfortv eza nini to nini o ezali wana. Merci beaucoup Fiston nazoba chombo ngona na maboko sukaina kwa veli ndenge ezali awa eza ba chombo misato moko ezali chombo vivant tozana eza misato moko ezali chombo vivant en bonne santé mususu ya katikati ezali chombo vivant malade oya suka o ezali chombo mort eza ko fonctionner lisusu te ekufi. Bon chombo vivant ezali en bonne santé parce que ezali chombo moko eza kolia malamu eza na bilia nango tangu nga mama Israël la joie na sali remarque munene na moni ke bana mibali bazali koyeba bilia chombo te nga moko na sali bilia oyo chombo eliaka chombo eboko makana banzete te eboko makapé na ba produit chimique te parce que banzete nyonso eza banzete ya chombo te nzete mususu ekoki ko bebisa yo soki nzete wana ezali ko simba na nzoto na yo te yango wana bozomona bimela na bisala sala ya bana mibali ebele ba chombo ekufi pe mingi batikali kaka na un coup deuxième coup ekomi difficile ba mususu pe bazobeta ba panne sèche amatika ka boye akanisa verser zoka verser te mupepe bimbo chombo elembi yango moko ba mususu pe bakomi na éjaculation précoce komata na kobwaka eza malamu te bon bakosaki yo ke obanda kolia banzete lelo ebomi yo chombo bapesi yo baproduit chimique lelo baproduit chimique ebomi yo chombo ekomi na maladie ya biabia
chombo ekomi muke mukuse chombo eza koya munene te parce que lelo omipesaki na banzete na baproduit chimique na koyebisa yo te eloko oyo epesaka chombo bomoi eloko ekomisaka chombo munene eloko epesaka chombo lobiko ezali seulement le vivifiant. Le vivifiant ezali baproduit oyo eza kovivifie eloko evivifiaka eloko mosusu parce que bavivifiant ya chombo ezalaka misu mpe oyo totalaka nango soki moto oyebi bavivifiant ya misu te moto ndenge wana misu ekufaka yenuki po ayebi te ke ndenge tovandaka na kati ya mokili boye nzambe apesa biloko mibale oyo moto akovivre nango malamu na nzoto misu na chombo kozala miso akokufa te kozala pe na chombo ya kokufa te eza malamu te okoki pe kozala na miso akokufa me kozanga pe chombo te parce que mutu oyo aza miso ekufa aza na chombo ne ya boye na mutu azali na miso ezotalaka sasa na chombo te oyo miso akokufa chombo ezali ende azali très important makasi mpona nini po akobota te akobota pe akobala donc akolongola mwasi moko kati na basi na boumbu ya kotula do mwasi wana kotula te parce que mobali wana aza na chombo azwa kosala nini kobala ye bosiko aza na chombo te sika kobala yango wana mwana mobali il n'est pas trop tard parce que le vivifiant ezali ata chombo na yo ese kufaki le vivifiant pour le chombo ezali bopikiliki de marere énergie konzo carburant ya mukongo telemisa sembola lendisa vimbisa tobosani te telemisa pe ezali biloko wana nasali yango ngai moko nasangisi yango esika moko napesi yango bakombo wana po mwana mobali nyonso autilize yango mpona kovivifie chombo na ye chombo ezonga lokola oyo ezonga ekoma na misisa chombo fo ezala na misisa na yango parce que chombo eliaka à travers quoi le veine tala chombo oyo eza lisusu na misisa te esi ekomi na suka ebandi kobeta kaka un coup deuxième coup difficile botala oyo ekufi nde kokufa ata un coup ya pamba ezali te etelemaka lisusu te ekotaka te ata mwasa panzi makolo ndeni ekokota nango te ata soki bokoti yango na makasi soki ekoti na kati mwasa kosentir te ke eloko eza na kati ya nzoto na ye. Oui, na banza bongo yo moko venanga Patrick Bokondi nous image qui bon nzambe quand maman peseli na yo moko l'agence le grand juif veut dire yabo izalate bébé nourrissant mon boss maman expliqué apesi ba différence ba détail na ba kombo ya ba kiss oyo ko sala po ba chomo na bino ezala na bopikiliki maman na habité mokili mbomana mitu ete la biso monde entier bato baza partout au monde bato nchimanga maman imoza maman na biso bana mibali ameka pe ko lancer message mo eza clé pour comme la biso na matoyo biso ba to misika tokozongo le lenge kani tokozora ba kisango to tosala ndenge ni po maman ayo ka susu na biso ba kichimanga ngana olobana ngate yemo maman ko expliquer ndenge salaka po ba kisi to comme na bino maman meka pe expliquer bonde ba osala. Bon avant toke na musika to bandana na Kinshasa wapo ngana za na posa penza garçon nyonso ya Kinshasa. D'abord félicitations na bana mibala ya Kinshasa ndenge bokomisi bachombo na bino minene milai pe makasi tala ndenge basi bango moko babandiko ya kobala bino ozomona chombo kembi oui bachombo ya bana Kinshasa ebele si ekembi na centre Tonganzoto avenue Kimbondo numéro 164 avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar kuna kombo nango centre Tonganzoto ndako ya bana mibali na basi na bango chez mama ya bana mibali mama Israël la joie na Molar Kimbondo avenue Kimbondo numéro 164 awa na kini na République démocratique du Congo République démocratique du Congo précisément na Kinshasa nde sika ngai wa bino mama ya bana mibali nazalaka na Bandal ndengo yokaka bana mibali moko bayembaka balobi sutuka mwana mobali sutuka na apongi lamuka mwana mobali lamuka na apongi papa ozalaka na mama na yo azalaka na Bandal papa ozalaka na mama na yo azalaka na Bandal mama na yo kombo na ye Israël la joie azalaka na Bandal Molar avenue Kimbondo numéro 164 anasepelaka na nzembo wana mingi po elamusi ba papa ebele
pona ko bongisa banzoto na bango po mabala ezala na kimia. Bon, pona bandeko bazali na mikili mususu oza na Afrique na ba Gabon kuna na bangola bipai na bipai bino bozalaka nazalaka mama na bino. Kombo nanga ya Western Union ezalaka kumakamba patience. Kumakamba patience ezalaka kombo nangai. Kombo ya famille kumakamba prénom nangai patience. Kumakamba na bakomaka ngo ndenge nini? Okokoma ku lokola kulutu, ma lokola makala, ka lokola kalamba lokola mbabola ou bien mbangu to nkamba. Donc kumakamba patience wana nde kombo na ngai ya Western Union na MoneyGram ezalaka na carte na ngai po carte na ngai ezali carte de lecteur okokuta bakomi na kati wana wahele kumakamba patience mais yo soko ke na Western Union komaka kaka kumakamba patience po kuna basenga kaka nom de famille na prénom ezala kuna na MoneyGram basenga kaka bongo kuno koloba na bango kaka kumakamba pa patience. Bon, tango yoko chambongo wana malamu benga ngai na numero na ngai ya 089 94 42 825 089 94 42 825. Allez, soko zunga kuna te obenga ngai na 09 98 87 85 95 na ozongela 09 98 87 85 95. Toko kende ko benga ngata na numero ya 082 83 70 504 082 83 70 504 na ba numero na nga nyonso wana soko bengi ngai okozwa ngai tango kozwa nga okopesa ngai code tango yo kopesa ngai code nga pe na kopesa yo adresse ya esika biloko ezali na mboka oyo ozali atoza na France atoza na Allemagne atoza na Belgique atoza na Hollande atoza na Suisse atoza na États-Unis atoza na Canada atoza na Irlande atoza na Sweden atoza la wapi na mokili mobimba oyo okozwa biloko na yo sans problème parce que nga biloko na nga baboya kayango te mindele basi ba testa biloko na nga mundela Belgique asa testa biloko na nga sali yango test abi oui eza ba vivifiant parce que kisi ya mabe ba pesa ngo so ba pesa ngo nyama na bokomona ba réaction mabe surtout nyama oaza na zemi soki amelika kisi ya mabe na ba pe mani ya mikuso yana kufito omona zemi elongwe ba mindele ba testa ka ba kisi ezala batu mwindu bazo tester ba kisi toza ba laboratoire minene toza pe na ba nyamebele oyo batu batesta na ba kisi bampuku baligorodo makaku ba nyama ndenge na bambo ya mike na ya minene batu batesta kanango baki bakisi kisi nanga oyo bomonaka Amérique ese sala testa kisi nangai Belgique basi batesta kisi nangai Kinshasa partout basala test bakisi nanga eza na mama yemu eza na campus eza na office na biso national ya contrôle na OCC batesta déjà nga na soignaka batu na banzete te nga na soignaka batu na ba vivifiant parce que nga na vivifiaka mutu ata mutu aza na sida moya kufa ezate pona kopesa ye ba vivifiant ezo vivifier akotika kokufa te ata soka sa bande kokufa maladie nyonso nga na soigna yango kaka na ba vivifiant ezala ba myome fibrome kyste donc ba hernie appendicite tension hypertension hypotension cardiaque tuberculose sida cancer diabète ba maladie ebele eza ba maladie ya peau na soigna kango kaka na ba vivifiant aveugle soki na pese ba vivifiant ako découvrir lisusu vie donc bakari dentaire wana balibumu pasi mukongo pasi hémorroïde frigidité impuissance sexuelle éjaculation précoce baboye na boye eloko nyonso ebengami maladi ya nzoto ya mutu nga na soignaka mutu kaka na ba vivifiant et puis mutu nga nazo vivifie ye anunaka te pe akotikalaka kokufa te vine mobimba donc ata mponga nazaka na vivifiaka mutu ata aza mubange soki na bandi ko vivifie akozonga gene nazaka bongo.
Ok, maman, merci. La bande de maman, le bien, nous a expliqué. Maman, tout le monde a souga émission na biso. Moi, mot de la fin. Pour ngapé fito chimangana kabwana bande gonanga. Il y a www.nasfort.tv. Moi, le ba souga pour maman. Merci mingi vraiment. Bolandinga inaza wabino mama ya bana mibali. Naza ko continuer ko prier pour na batu nyos pour naza na retraite ya 4 mois. Retraite à 4 mois et aussi le 31 décembre, tokozana journée louange d'adoration de 8h à 18h. Le 1er décembre, tozana fête. Fête wana ekomanda na 14h, batu bakolia, batu bakomela awa, na bengi ba pauvre, na bengi ba shege, na bengi ba aveugle, na bengi ba koka, na bengi batu o bakoko zongselanga eloko te, boya na fête wana. Ezala ba orphelin na ba veuve. Ba orphelin na sombeli bango déjà ba bilamba na ba mapapa na kitambala et puis na sombi déjà biloko ebele oyo batu bakolia na fête. Kwanga ekozala loso, fufu, makemba, makayabu bakalinga, na tokotumba pe bakwise, pe tokokalinga pe basoso, pilipili pe kozala wana, pe na kolamba nini épinard, mbisa kokauka na sardine na kati batie ba épice ebele, na bosanité na kolamba pe dongo batie mbisa kokauka pona ba oyo pe bakolia repa wana parce que eza repa moko sokinga moko na lambi yango ba guérison makasi na bato ya sida, ba guérison makasi na bato baza na problème à stérilité. Ok, merci. Bana ngoye moko boss nanga carré plus carré égale rectangle veut dire soukaina maman peseli maman paloli beti sola chombo beta mi et puis na souka pe masola bonzame na biso veut dire babi a na Jésus la vie et banaki uta le 1er septembre ti le 31 décembre. Et bon, le 1er j'avais souka na mi lulu veut dire héroïna wabino bana mokili mobimba we Kinshasa musika te donc ana banda chibangwana référence wenza baluba Timas ya veni boma numéro 11 ya mobimba quoi oh moni pona mokile suki obota raté ba souci ba stress ya kana église Jésus la vie oko se retrouver liboko na nzambe et ozana mutu na yo quoi. Et quand moi fiston chimanga tonton chéri ba ebanga et puis na ba un grand merci na équipe technique Bomba na Sport TV na moni yemoko mon boss puisque mbingazo papa possible Narcisse Kalamba bébé nourrissant motema ya maman chérie maman sociale maman Belinda Kalamba depuis Suisse bambote ebele na fait mo bimba Kalamba na moni vient nga Omer Moela bambote ebele na yomoko Mbuyi Moela na Paris et puis sans oublier beau-frère na biso veut dire mon beau-frère na kombo ya Fabrice veut dire Fabrice Fumuboa là depuis Bruxelles motema ya cancer nanga Paola Ngaï. Et quand moi je dis un grand merci à toute mon équipe technique, là je vois lui-même bébé nourrissant, na coordination puis na montage. Nassi ma caméra toujours mon ami, lui c'est mon ami privé quoi. Comme moi junior Cox, moi na Mayel tout à l'heure et Vanda, Zalaka wana Yomoko Yebi et Diamant Janzena Sydney assistant technique. Merci beaucoup mon frère. Ibengende le coach Mayo Yebi kanisa la bongsa ma solo. Ma concert chérie, président à la barre, et moi, ma maman. Ma concert depuis Lausanne, Rosette Choco frappante. Et au cantina mire ma voisin, Yomoko skate sintou, bambote, belé. Et quand moi, fils encore une fois, je vous dis un grand merci. Restez branchés juste au www.nasfort.tv. Et d'ici là, je vous retrouve un nouveau numéro. Bye bye, ciao, là-haut. Merci beaucoup. Amoureux de la culture, acteurs sociaux, hommes d'église, voici un espace qui vous est dédié afin de promouvoir vos produits, vos services. Donc, chez nous, bien au cours des grands. Olingi baye bayo, yo oyo, olingi ke musala na yo, ekende liboso, yo oyo, olingi basala yo, lokola kimbi fashion, oyo alati singa, so bomo na persinda ka la baobete, na babiloko ka ya boye, bomo na persinda ka la baobete na ba tendance à boye, kimbi fashion, oyo osala musala na kitoko makasi. Salon de coiffure, flat hotel, benga biso ba numéro zawana, donc chez biso musala ne musala. Oh, concert, toko kita. Donc, l'équipe est ça complet. Mais dis, na kini, ma soule vandi ya carrément bimba ya mobimba. Na bite lango, c'est depuis na toke lango. Comme on a degré méchant, toye nango. Fâché la ngai, personne n'a la bobette. Autrement dit, la percure, la mama Africa asiliki, ba mama Africa nyos. Oya canon, oya tendance, le quoi percure ndaka.
oya kitoko wana ba vrai jo ba buchu ba grand homme d'affaires o bolingi makam na bino ekende liboso bo kite ba site mike wana o ba loba matériel nde loba te e carré ya mulai na kati ya www.nasfort.tv wana Nasfort TV donc Nasfort TV fort on est à 4 yango ya vidi micro ezoloba matosa boye ezala te rien à dire so finginga so soignisinga matériel kaka nde ekoloba fisto chimanga tonton chéri vedi auti na pépinière na minute on a cour des grands vedi zwanga mobimba elengi personne n'a la barbette autrement dit la perquer la mama Africa a bengi bino yaka yo lingi to tombola yo lingi to sale loko na yo yebana bino pe kasi ba na ba parti politique bona posa bene loko na bino yebana yaka sur le www.nasforttv.com chez lui-même le big boss Narcisse le bébé nourrisson oyo so msala ne kitoko makasi tala ba petit tango na ba petit yango ba ye ba cameraman solo okuta kuna ba cameraman solo ba simba pena ba image kitoko makasi ibere koche bana na yo moko ye moko ndelo simba msala ngo kitoko mema bana pena veut dire que ba senti ba jaloux ba suka mitema je crois que les jaloux vont maigrir beaucoup fana binoté so beaucoup fi bo vivre ba kambwela Nasfort TV ah batika Nasfort TV la qualité la différence le travail. Si t'es eu succès Bika et ben moi si succès bella bella si t'es eu succès bika et ben moi si succès bella